Saratola ye ye ye, Saranilito ye ye ye, Saratola ye ye, na 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 ye ye ye, Nancy ye 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 ye. Bonjour, bonsoir, Nabalandinho Soya, Saratola TV. Saratola TV, Ngai Wabino, Saratola l'animatrice des émissions en ligne. Boka mwate, boki mapete la bandako, balobi COVID-19 nde makambo. Donc, tokomi ka boye. Donc, toponi confinement. Confinement, oui, mais batu wako vivre, ndenge nini. Ya lola sokoko, bokoto, okoiko tala kaya ba Congolais te. Babi mikolo, batu bakomi kosangana, félicitations na Fally Ipupa. Abi batu nyonso ba na posa ba soutenir ba Congolais bandeko na ye, ba Congolais botinda mbongo na Kinshasa. Ya sali impa na ye, to moni pe Fabregas pe abongaki pe mwa mbongo na abi epa kocha 2000 euros. Ba gouverneur, ba konzambo kanabiso boza wapi pona kosunga peuple congolais. Confinement oui. Mais si quand to vivara na taux 10 jours, botali calcul ba chel te vraiment. Ba vivara na taux 10 jours, boîte kangami. Confinement epai. Muso ba vivara sora kei asali musala na ena tongo azongi na ndaku, mbongo ebimi alambi alesi parce que ba pena ba foyer na bango. E a boulot na bango. Nde bango babenga ngo boulot na bango tokoki ko sous-estimer yango te. En tout cas leo na osalanga moko na plateau te na osala na vie nanga babenga kae le peuple waïza. Babi combattant. Bango la baya. En tout cas na recevoir déjà vie nanga le peuple waïza. Toza en direct. Bonsoir mon vieux, nous sommes en direct de Saratola TV. Et lelo oroleka leo na plateau na biso to mera rosolo la masolo etali mboka na biso et surtout masolo ya COVID-19. Bonsoir mon vieux. Ouais, bonsoir Saratola, bonsoir à bande konyo soazola na biso. Bonsoir à tout le monde, ouais. Ouais, viens na biso bato ba olanda biso je crois zamba liboso le kana Saratola TV et soko koko se présenter. Et bato ba olanda biso ba comprendre que Saratola recevoir nani parce que ngana bengi o vie parce que da vie na nga ya parler mais o meka ko se présenter pe na bandeko bazolanda biso. Oui, merci d'abord avant qu'il a se présenter na kosenga bandeko ba kolanda ba meka un peu ko limbisa peut-être na kozala très très chaudé mais je serai toujours à l'auteur de ma réponse parce que santé ça vraiment bien té. Naza un peu grippé, bon, naza na corona mais coronavirus mais ma grippe toujours on a pas surtout tant pour ça le changement de saison. Donc c'est tout à fait normal, naza un peu grippé, ça fait 4 jours, santé ça vraiment bien été, mais si j'ai accepté invitation à yo, c'est par respect et puis en considération naza la langue. Déjà bon, je me nomme Ipo Waïza, connu sous le nom et Pepe Mokonzi Waïza. Combattant résistant navani na Paris nazali membre ya Peuple Mokonzi plateforme ya munene awa na niveau ya Europe. Voilà, c'est un peu ce que je peux dire. Congolais, bien sûr, naza congolais aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Papa na biso Peuple Mokonzi Waïza, to ça na problème moko ezoleka na mboka na biso awa. Et je crois bino pe bandeko na biso boza libanda boza pe na même problème wana ya virus COVID-19 parce que to tanga kombo na ngote po soko tanga kombo na ngo mobimba bazo bloquer biso na ba chaîne. Et alors tolanda ki bongo mokonza mboka Félix Tshisekedi aleka ki asalaki discours batu bafanda na ndaku bana bakende classe te ba boîte kangama ba maison ba boutique kangama. Et yango nde se sala mape salemi na ebite na ngambu na yo en tant que ba combattant du peuple ba combattant ya ba congolais bino bo recevoir ngo ndenge nini et puis bo moni ngo ndenge nini selon bino. Bon, merci beaucoup. Bon, déjà na roloba na web sa bande konyo so ba kolanda na
bato balandelaka bino kuna oyo balobaki toza na démocratie na état de droit mais bazotika te bato basexprimer librement. Au contraire, partout il faut kosanga kombo ya malade yango bien il y a pandémie yango mpona kosunga bato nyonso baolanda biso bacomprendre. Mais mpona kobatela yo moto oza kuna tokende yango ndenge wana COVID-19 c'est aussi son nom. Nakoloba lisusu déjà que non, les propos tenus dans cette émission n'engagent que moi, ils ont engagé yote, ils ont engagé nga. Ce qui va poursuivre balanda nde balandelaka biso basala ka. Ndenge nakoloba boye décision ya Fati ezali décision moko, excusez-moi les termes, ou permettez-moi les termes, ezali décision moko irresponsable, mais pas à 100%, mais en partie. D'abord, c'est une bonne décision quelque part, il y a qu'on préserver bateau, base à la quarantaine pour éviter que pandémie ou analyse à la propager. Ça, c'est une bonne décision quand même. Mais quelque part aussi, ezali mabe parce que, vous savez, ma sœur, tant que ça, la décision où Félix a suivi, normalement il fallait que ça la mesure il fallait ça la paix accompagner la mesure na terme la mesure d'accompagnement. Ouais. Biso la poto tango ndela ju décision wana la ju la mesure na wana ya ko confiner biso na ndako ya ko éviter que pandémie wana ça la propager na batu nyonso. À contrepartie, Mundele a tiré ma mesure d'accompagnement, c'est-à-dire le binabiso bon, beaucoup bimate, beaucoup sala boité, mais n'a pas suivi nous, on fout à bino, bambon, on a bino, donc sala boité, on a bino, c'est-à-dire à tirer ma moyen, qui même ceux qui ont allé confiner dans Naku, mais aux la prison, c'est même la prison qui va aller à Kabamela très bien. Ok. À tirer bino, ma condition, de façon que même ceux qui ont allé confiner, mais bon se sentir abandonné, bon se sentir délaissé, la société a confiné nos difficultés. Mais oui, Salami na Congo, Félix a imité quand Kapoba Mona Kimbo, qu'on appelle la Mokawana, et tapé Zali, autorité. C'est ça. Le Kiba a quand même pas précaution pour la combattre là. Et na Kinshasa, tout la Congo Mobimba, je suis né grandi à Kinshasa, na moi à Kinshasa. Moi na Kasavu au centre-ville donc na yebi makamba Congo ndenge za na landela kango ala lu batu na Congo ba vivaka du jour au jour il faut mutabima pour azoloko ya kolia soki abimite azoloko ya kolia te ça c'est un de deux biso la poto a biso faut ko sokola maboko chaque fois et de façon qu'il faut éviter que pandémie wana microbe wana umela parce que non, quand on va détailler, combien de temps ça la verre, combien de temps ça la papier, combien de temps ça la fer, on bien communément les bende, combien de temps ça la billet, mongo, tout ça ils ont compté. Mon délai, il faut qu'on se colle à ma boucle, mais biso dans la facilité, déjà contre la poto facilité zali à consommer, on bien gel hydroalcoolique pour nous se coller à ma boucle, facilité nous zali, ma grâce facilité zali. Mais il faut que ce monde la tête parce que on peut la monter sauter. Alors imaginez-vous ce bande ko wala na biso botala na Congo est-ce que conditionné zali ki baza la possibilité à kosomba bagna. D'abord un bagango ba kozwango puis il y a au moins 16 millions d'habitants d'abord kaka pour la ville de Kinshasa. Ceux qui ba kozwa bagan et bongo ba gel wana hydroalcoolique ba kozwango wapi. Même ceux qui ezali mongo ya kosomba ngo ezali wapi. Vous pensez vraiment que Moutou Oya Kolia Kota Zwakate n'a pas sinanu à cause de la makasi, toute la possibilité, là ça kosomba, ça couvre ma dire ça que nous kosomba gel wana. Je ne pense pas. Ça c'est un. De deux. Batola soko kangi bango na ndako ne bakangi bino na Congo kuna. Batola bakolia nini? Même ceux qui ont la possibilité à consommer carton ya poisson, carton ya soso, à kubomba on a frigo au wapi, courant dans les alakate. Si. Courant les alakate. Biso to sumba biloko ya ba 1 mois. Et puis ceux qui si tu as la possibilité à kubima les soso ya consommer msuto yenango parce que courant les ali ma ezali. Ceux qui n'attendent ya hiver to tieba climatiseur, to tieba ba ventilateur. Et la Congo aucune condition est réunie pour la Corée ba ko bomba batu na banda courant ezate ma ezate ma yango ba ko sokola maboko ne e ko uta déjà ma ezala kate ba ma ezala nte pour la komelana ezate pour la ko sokola ezate nzoto mo maboko ko sokola maboko ba ko zango wapi donc
eloko eza wana Félix Tshilombo a imité kaka mpona bato bamona na monde entier ke Congo mpe bazwi bamesure wana et surtout nayebisaka bato ezali par rapport ya COP oyo ya 17 millions oyo OMS azopesa na bapays nyonso oyo baza kodeklare ke baza na bavictime ya pandémie ya COVID. ekomi COP na bango parce que balingi juste bango mpe bazala na liste ya bato oyo bapays oyo ezali affecté nango. Et nakoyebisaka bandeko ke pandémie wana ya COVID-19 on ne pas citer son nom au grand complet ndenge oyebisanga bazolandela bino ezali pandémie moko boye eza koresiste na donc corona coronavirus donc eza koresiste ta partie ya 26 degrés Celsius ezoresiste te et nakoyebisaka bandeko boye ezali très difficile na Congo wana moto abela yango parce que soki moto aussi pandémie wana aussi virus wana ekotaka na monoko esalaka 4 jours avant ke kita na bapareil ya nzoto na yo na kati ya poumon eza koaffecte plus na poumon esalaka 4 jours na kati ya monoko avant ekita na libumu 4 jours et na 4 jours wana soki ekuta na babiloko oyo to na température au-dessus ya 26 degrés Celsius eza kokufa yango moko biso na Congo toyebi ke la Congo ezalaka partir ya 6 heures déjà moi bani kobeta ba 30 degrés ya osakana te surtout mikolo donc balamuka balalaka na moko ya makasi bomo ya GT azala na libanda na balabala azala na kati ya ndako aza na température wana donc scientifiquement parlant malade wana ekoki jamais koaffecte bato ya Kinshasa et ceux qui vont remarquer bato oyo bakao basignale bato wana bazwi yango bazalaki na libanda na poto baye bazongi bakiti nango parce que ntango atiki Congo aye na poto nzoto na ye ezwi température mosusu automatiquement température ekoti na nzoto na ye ekoresiste lisusu ya malade wana te nayebi te motu oyo abotami akoli avandaka kaka na Congo azwi déjà malade wana en tout cas à ma connaissance na tozwi yango te nan tozwi yango te tozoyoka kaka o de mort yango mpe kaka ya maloba na TV tomoni yango te bo de mort bakufi de mort ezali bacope na bango imagine fo bandeko bozolanda bayoki ke ano ndeko na biso wana motu moko aza na hotel kuna utaki na poto azwi malade yango déjà babengaki nano belge ntango babelge batie pression alongo ekomi français bafrançais batie pression alongo azalaka congolais akendaki nde kuna azozonga pire encore ezali ke motu oyo aza na malade aza na hotel kuna bino boketindela ye bapolisier na minduki sa baga sa bamaske sikoyo mpo na nini mpo bapolisier bakende koboma virus wana na munduki to nini donc ezali il faut comprendre que nous sommes dans un état bananière où l'état réellement n'existe pas et ozotala bapays nyonso ozomona batie bambongo na bango bamilliard mpona kokombattre yango mais Félix Tshilombo biso bengaka na biso barésistance c'est un langage que moi Félix Tshilombo wakanambe tobenge wakanambe parce que azali motu ya kanambe akoma famille ya kanambe donc le monsieur préfère que mapona kofete alternance na bango lokuta abongisaki 6 millions de dollars soki totelemaki ete na monde entier banga basala fete na bango lokuta mais mpona kosauve bavie ya bakongoli aketi ya 1 million donc mokuse po comprendre ke ezali corps eloko wana ezali na Congo ezali corps ekosalama yango te et même soki ekosalama bamesure oyo yazi ce sont des mesures irresponsables et immatures oyo ezolakisa encore une fois de plus ke mboka wana ezali dirige na bato oyo bazali ke bamiyibi baye mpona kodétruire mboka na biso wana neti boye na kati oyo maloba te lelo na circule mwa tro na zandu bamagasin nyonso eza fermé biloko ematisa komba madeso ezalaki 1900 francs na miniti ekomi 2500 biloko nyonso eza ya komata epuis bato batekaka na bamagasin baye bavandi siko libanda bamagasin ya kokangama bavandi natuni bango bovandi boye poani babi biso tovivaka na mwa bakope tosalaka par fin du mois tosalaka bamwa makelemba na biso mwa bakopa mike tosalaka so tokangisi mbongo na poko ozongi bongo osali wenze olambi olesi bana boye tokosuka wapi pendant 45 jours. Voilà pourquoi mon émission tozosala ba prière na osenga bato basala ba prière bato basambela na l'église bameka pe kosambela nzambe parce que virus wana normalement il faut que
sénateurs, les politiciens, il y a la Mouka, il y a Cash, il y a FCC, surtout Bango, quand ça parle à Bango, et nous, un petit peu pété. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Mais quand on va dans un magasin, mais tu as vu les bandages. Or, pire, il va dans un magasin pour aller pour la bateau. Basa nganate, basa lisika mote bataya wanate. Mais so so ko ngama magasin bataza na libanda, siko sali neti nini. Hello ote. Bokisi batumbula bakotse ba na kati ebale. Bazandu batazo circuler ka ba bus batazo tonda kaka. Nakutanaki na kati o maloba te nakutanaki na 207 moko parce que bapekisi biso ba transco hein. Mais pour na ko informer bana poto bato balanda biso 207 ezaka na 4 ezaka na 5 ou 6 rangées. Na 6 rangées wana to vandaka 4 personnes par rangée, 4 personnes par rangée. Na liboso bavandaka 2 personnes. Nakutani na jeep moko ezolanda 207 ekaleye. Balobaki bocha 3 personnes par rangée, 3 personnes par rangée. Imagine, ata toche 3 personnes par rangée. Respiration wana soki ke mutu moko na parmi bango aza na Covid, na corona. Est-ce que oza sûr kocha batu 3 par rangée ba ozwa virus te? Déjà, maman, voilà pourquoi on va répondre dans la question na yo na nous baboye. Il faut que les Congolais bozala na mboka kuna bozwa courage cette émission ndingo sinto sala. Bozwa courage, vous pouvez risquer parce que ce sont vos vies qui sont en danger. Ils allaient bisauter. D'ailleurs, pour le Belikambouana. Parce que aux hommes, ils allaient vraiment, bon, n'a peut-être terminé à utiliser, pas le utiliser, on te prend mais là, dans ma vidéo, on a utilisé, on va terminer, on va utiliser. Non, vas-y. Ils allaient insensés, ce sont des irresponsables. Ils sont là, c'est que Batouana, pour la détruire, caca peuple. Déjà, pas fort, mais ma bise, on a les gens à d'autres 3 personnes, il n'y a pas mal de ma bise, on est déjà danger. Dans ma condition, on a encore 2 personnes, la bise, on est danger. Bise, on a ma bise, on climatisé, c'est bien aéré, il y a miné, il y a kitoko, il y a propre. Mais les gens ont limité 10 personnes, ma bise, il y a miné, les bise, on n'a pas la mise à la rater. Ma bus, il y a miné, il y a milai, mais il existe qu'à 10 personnes, ça dit, moi, est-ce qu'on va mis distance, il y a 2-3 mètres, là, nous sommes sur 4 bus. 2-3 mètres. Est-ce qu'on a mis ça, va pas la binokuna, à 5 personnes, ma condition, ma bus, ceux qui ont azali testé positif dans la COVID-19, automatiquement, 5 personnes, va causer obligatoire. Va causer donc, on a pour insister, et Zali, ma décision, immature, irresponsable, au gouvernement, on a le kouta, Basali. La minute où on va bouer, ma condition nyonso. Donc, on pose un milliard de tiens, mais pourquoi qu'on simbate? Parce que, il faut au préalable, il faut qu'en amont, ma structure est déjà assise. C'est-à-dire qu'il faut déjà m'amputer Zala, il faut déjà propriété Zala Namoka, il faut que Maya Kosokole Zala, nous avons la possibilité, il y a Mbappé, la gel, wana Zala. La ministre Zala, la Moutazo Bella, a commis Pemela Kokufa, vous avez payé chèque, il y a 10 milliards, à Osala Namouni. À Osala Namouni, c'est exactement la Congo. Attends, on peut si 7 milliards la ministre, et que ça la nini. Pareil, force na comme débordé, c'est allemand na Suisse ba idée. Je vais pareil. Nakati o malobate vie nanga, nakati o malobate mokonzi peuple wa iza nakati o malobate et to uti kolana na internet ba vidéo zo circuler mwana mboka Fally Ipupa asengi na batu basangisa mbongo basangana pour que basunga peuple congolais bato bazana Kinshasa awa bazwa moyen de vivre parce que confinement oui bien sûr mais na possibilité nini pour congolais vivre na taux du jour. Bon, déjà question tenue concernant M. Timba qui est déclaré officiellement ennemi à diaspora parce que pas une personne d'aller ennemi à diaspora avant nous diaspora dans la diaspora c'est 100% diaspora et l'ingakaye les sous-soutés depuis le 28. Mais c'est Timba on a des vidéos échappatoires à l'INA s'échapper pour la Marbouzo, Bagnon Soya Sali. Donc il faut même répondre à la question. Il y a beaucoup de victimes, il y a bateau qui concerne.
pour comprendre qu'azolinga c'est l'échappatoire parce que la biso la France na bongi question na yote na kozonga nango na kochiter nango ezali parenthèse na fongoli biso la France ba français bazalaki déjà saisi na la pandémie depuis le mois de janvier et depuis le début du mois de février ils ont commis déjà un état d'urgence concernant malade wana mais préfet à Paris a préféré asangisa ba noir ba africain malgré malade les autres cycles malgré ba tozo kufa a préféré ba kende concert il a fallu mais ba annuler on a maître Gims parce que ba yebi que il y a maître Gims la plupart des fans de maître Gims c'est des français ba mindele et la plupart des fanatiques il y a monsieur Timba ezali obenga fali pupa ezali ba africain donc ba tiki ba kende lelo na la vidéo mo otinde la yango on to sili na messenger ya moi simoka sala ki kuna na kati ya salle wana lelo mazo sala vidéo azala kati hôpital bakange na COVID-19 na la ba kana ebele tokoze la vidéo wana penda poto lakisa na bandeko na biso mususu nazotindela otindela ngo mona leki ya directeur ya cabinet ya ministre ya bitiso économie Akasia Matubola oyo azalaki moko ba manager ya fala azalaki na concert auto kufa nango biso tolo ba boye bon peu tokolajema peu à son âme batane ngwana que son âme repose en désordre parce que bazali ba collabo biso quand les méchants meurent ba lansaka batterie des joies dans le livre ya proverbe donc faut que c'est place qui nguna na yo ceux qui aiment méchant kufi donc pour la rebisa yo fali pupa azali parmi bato oyo lelo ba victime belé la France ba noir belé ba keleki concert wana y compris moko France à la tester à la santé na bien mingi bazi COVID-19 le 28 février et ça c'est vraiment très important dans les bilobé la te ba bana la France ah ba yebi ba vidéo ba message ils ont circulé awa tout la France la que mon banazo constaté mais si qu'on concerne vidéo oh monsieur Timba Sali ou bien la fali poupa nazo kama yo mo pe aigle mais aigle kanga mi na France a ko voyager té bon c'est dans la Congo dans les États-Unis aigle kanga mi na ndako fala bi makoya za aigle mais tu comprends que aigle bukan ma papu aigle zo ko pungote parce que Covid et l'accès kazali mutu pamba orgueil ya pamba za la kanango vidéo Sali encore une fois petit peu d'avis vidéo mo ya buzo ba ya bonyama mamba na ngaba ndeko bozola na ngai fallait zo senga batasa ngisa mbongo to bongisa boye tout collectif soki tozi bambongo wana admettons que fallait ba raison na ye ya ba illuminati ya ba franc-maçon akokisi ko sangisa mbongo na raison na ya ba PD bakokisi ko sangisa mbongo bazita 10 millions to 5 millions asali effort azi baga bakisi tutu yebi sanga yeko koma na Congo na moyen nini ba frontière tout ezaya kokanga avion ezokita te babato ezokende te akotinda ngo na forme nino ekokoma na Congo na minute oyo pour votre information mon vieux naza na bato oyo bauti poto bayaki hier et puis na bato oyo bavoyageaki bakendaki poto avant-hier précisément Paris précisément Paris oza na bato bayaki avion emataki akiti na Kinshasa eye Kinshasa baye et naza pe na moto avoyageaki ake poto ake Paris pe kaka bon en tout cas la connaissance na oyo biso toyebi ba vidéo pe sali na routine ya lisusu voici Charles de Gaulle au moins 90% ba vol ezali annulé ba vol ezomema ba vol moko spéciaux voilà américain bakanga balala 6-7 jours na aéroport à Roissy ba voyage raté ba vidéo ezali wana total on a ba TFL ba France DA ba France 24 ba RTBF ba chaîne na biso ba BFM TV ba to bakanga mi na aéroport sauf que ba o balingi bazonga pa ina bango to ba français balingi bazonga awawa ba français bazotia ba avion moko spéciaux pour la ko répatrier bato na bango bazozonga oh baza mikanda mais bien sûr je comprends on a comprendre donc ba vol commercial nge ça qui bosso mona que non ça benal le Belgique yo ya o Air France o bon Éthiopien wana na kangité Éthiopien na kangité mais que Éthiopien na bato na France ba bima bazate to ça ba te belé ba vana la poto ba kangami na Congo ba ko zonga te
alors bato bayebi bauti poto na yebi te poto ni pour manipeza poto na yebi te poto na utaki Bulgarie peut avoir poto mais biso to la France Belgique Angleterre Suisse n'est la question quand nous frontière na yebi te mais France Belgique les alliés et c'est communauté il y a congolais de communauté congolaise les alliés belé en tout cas ma frontière les alliés fermée ceux qui m'ont outi France a yebi ça outi France qui a voyagé là Air France pour le Gabon la condition de voyager azali répatrié azali refoulé et pour votre information bato belé banga ba refoulé bango bazali ba centre de détention babimisi bango parce que on va refouler bango ba vol les alités. OK. Après ça ba information dali vrai pour la manipuler batuté pour la kosa batuté. J'ai des amis on va refouler bango pour la kota ba détail ba pourquoi ba kanga bango les alités. Moi ba refouler bango les alités semaine dernière ba refouler batou. Ça dit dans ba que Félix a kanga ba frontière ba qui avion mon combat ou ba refouler batou avant que Félix a kanga. Mais si m'a quitté à le niveau de la justice parce que si avion comment retour là on a déjà ba Canada ba frontière ko bima ndenge nini. Na ba corps bilatéral ou ba corps bilatéraux ne ba mboka beaucoup qui jamais ko violer ba corps ya mboka mo ba décision ya mboka batou. Donc du coup ceux qui va refouler qui batavia Air France comme à la Congo l'état ils ont maintenant qu'on déjà ma frontière au Kangaba banga bazala obligé ya ko violer ma décision il y a même 15% Félix Wakanambe du coup non ça la BNT na ba corps bilatéraux il y a deux pays ça entre la France et la RDC. Donc information de paix c'est une information nouvelle et d'aller exclusivité au show batale qui va battre France il y a Belgique au camp parce que avion ils ont vol commerciaux ils allaient sous-souter donc et là on a connu bangana peut-être maramu fallait lobby sauter comme ça maintenant la frontière est confondue parce que même sur la frontière ba malade ba continuer parce que continuer et que ça la peut-être pour la soigner bateau ba kozala na ba difficulté tant ba frontière est confondue. OK. Si dans ce cas dans le belango là ça se comprend mais il y a le belango ndengwana te ezali vraiment des idées mokoboy la forme idée na ezali bien parce que lorsqu'il y a un sujet se présente il faut savoir traiter le sujet dans sa forme et dans son fond. La forme son sujet dans sa forme le sujet est bon l'idée est loyale les alliés très bien mais est louable les alliés très bien mais dans son fond l'idée n'est pas bonne parce que vu que nous sommes dans un angle et que Simbade a reçu la mbongo nini pour pesa mutazo bela na Congo connaissezalité na yebité peut-être bango bazana ba circuit na bango ya likolo oyo ba kofungola port pour na bango to avion moko ko na frété pour na bango même makambo zo kende lokola makambo ça ko bloquer awa sorti vraiment Afrique comme il frappe à niveau à makasi lokola Afrique pour kaka Congo te ba connaissezalité mindele ba ko bouger makambo de façon que ne vise que avion et que ne pour la aide humanitaire au moins on y a koko senga ndenge za ceux qui guerre zo salama ba senga ba couloir humanitaire pour la comme ba kisi to blo ko lier la bato bazali bisika ya guerre et que le ko alimenter bango peut-être de couloir humanitaire ko fungama ba avion kaka ne pour la ko ke ko sunga bato nde ko zala mais en tout cas la situation lelo makanisi afali ezali insensé permettez-moi le terme ezali irresponsable alingi juste à se racheter na ba bêtise soit dit que diaspora est rejeté na ninga kangeli baninga musique na makambo zo pese pas na plus de 100 millions de dollars à refuta ya assurance ils ont chauffé mutu yena batu na ye ko pese bilobela peut-être na ndela wana alingi à la vue image n'est pas français ba yimiye peut-être en réalité c'est vraiment une idée insensée voilà. En tout cas merci beaucoup mokonzi wa Iza tokoma koma na suka ya émission na biso passage na ona Sarato la TV ba ndeko na biso ba retenir nini et conseil nini ko pesa na biso ba tutozi occasion ya koyoka yo pona coronavirus. C'est à ce moment que peuple va revendiquer ce qu'on a droit na ye. Batu ya poto tozali banzambe ya ko batu bavana na Congo te. To simbi pema batu azala na Congo te. Ba vivara kaka pona biso te mais du moins
une bonne partie batavana na Congo et pendant la diaspora. Le diaspora yango tozo bimate wese nyoza kokanga ba mone drame ya kokanga moyen kotina bambongo kuna ezalite soki makambo ale sali 2 mois beaucoup sentir importance ya bana ya poto. Donc c'est à ce moment-là boye babilo batoza na mboka surtout message oyo boye bamenda kotele mena ba politicien na ba miyibi quand je dis ba politicien na ya lamuka na ya FCC na ya cash na ya société civile na ba confession religieuse ba nyonso wana bo tele mena bango bo revendiquer ba droit na bino et c'est à ce moment-là bozo comprendre que ba yiba kabino ba kosa kabino parce que biso de diaspora to bomba kaboli sanga terme mutakala ba miyibi wana parce que tant que vous avez un foot classe, il y a un foot à ceux qui n'y boy, il y a un traitement à $10. Tant que vous avez un Congo, moyen ou capacité à ceux qui gouvernent Salimabé, bande konanga bazan Angola, parce que la diaspora est à poto Angola peut se faire partie à diaspora. Bande konanga bazan à diaspora, bande bazan à Afrique du Sud, la France partout, bah routine derrière quelque chose. Et le encore la busso, moi tout de la neutralité, eh ben, vous allez prendre en charge. Boyeba kotelemela bato wana parce que soki botiki bango bakokontinue koboma bino epuis kala mingi te bokosentir ndenge pasi ekomata e nasengi na bato nyonso bayeba koyeba koprendre bamesure ekoki malgré bacondition eza te nzambe kaka na kokobata parce que mama na nga tola soki malade wana ekoti vraiment na kati ya mboka wana ndenge ezali suwe na bango bazosenge kota soki satana yoti mabondeli na bango soki satana yoti mabondeli na bango eke akotisi maladi wana ekozala catastrophe moko ya kosakana te nazomona ndenge bandeko nanga bakokufa nazomona ndenge bibembe kozala parce que bapito wana eza ta na bacondition ata mboko te ya koswane bandeko nanga yango na tozosenga nzambe ya kimbangu ya kimpa vita ayeba kosunga biso le plus affecté le on va causer la TC positif et ça là-bas on va y mbongo ya peuple ba on va nyokola ka peuple mais on va causer peuple on les ali petit peuple te on va vivre quand ba moyen de bon on va vivre quand $10 pendant 1 mois nzambe wana ya kimbangu ayeba kozala na bango nyonso tozala konzima ete malade wana ceux qui kokota et kokota ba famille Tshisekedi et kokota pa ba kamere et kokota pa ba Martin Fayulu et kokota pa ba Muzitu et pa ba député ba ba liaka mbongo ya mboka mekosimba petit peuple te oyo ata ko bunda pona ko vivre ye moko message na koloba yangwana. En tout cas merci beaucoup mokonzi ya peuple waiza et tokomi na suka émission na biso na ete soko za na quelques salutations na yo o pesa bandeko oyo bazolanda biso. Non, mbote na ngai na kopesa na ba résistant ba diaspora nyonso bazwi conscience totelema epi na koloba bango na suka ete mutu moko te ayeba kose soucier mambele kala Congo et bosenga pe batu pete babenga diaspora ayeba ko intervenir parce que balobaka tobunda na 8000 km tozalaka na terrain te alors mbote na ngai na batu nyonso et puis courage na batu nyonso baza na mboka bazala ni likia ete nzambe ya kimbangu akozala na bango et bakozala épargner na maladie wana attaqué malgré que gouvernement azosenga na satana kotisela ngo bango mais nzambe ako épargner bango. Merci mingi na bandeko nyonso bolandi ipo waiza membre ya peuple mokonzi les résistants souverains les compatriotes les grands combattants merci na bino nyonso ingeta. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée maman Saratola. Merci. En tout cas, tozaki bongo na ipo waiza mokonzi ya peuple diaspora moko ya bandeko na biso ba congolais a évoluer bongo na mikili ya poto kuna na ba bokechu bazaka ensemble et makambo nyonso alobi ça n'engage que ye tolinga ye un peu to solola na bandeko na biso nyonso et solution ya maladie o ya COVID-19 parce que COVID-19 soki ekoti na mboka oyo ya Kinshasa bato bakokufa tokozala na ba millions de morts du jour au jour parce que soko landi na ngambu ya Kingabwa ozwi Kaluka Masina Kingasani Asuka ozomona ba komino bato bazaka ebele et je ne pense pas que bako respecter ba principe ya confinement donc bato bakokufa tosenga mawana nzambe ezala likolo
ya ba Congolais nyonso et toyebi ke nzamba alingaka Congo, nzamba alingaka mboko et puis alingaka biso ba Congolais. Là je dis merci à Héritier Kiaba motema ya chéri o. Batuninga chéri ngo kombo nini na lobi bien Héritier Kiaba moi la classe na biso Héritier Kiaba motema ya chéri o. Yep na to banda ko lela na la première na les premiers. La première na les premiers. Sora bimi les premiers nga la première donc Héritier Kiaba motema ya chéri o bambote na bino. Un grand merci à toi maman Michelina Store, maman Michelina Zuka. Boutique eza c'est mon kona mushinda, boutique Michelina Store. Un grand merci à toi mon oncle Oscar Leta na mushinda hyper comptable. Un grand merci à toi Amelia Moeba motema Orlando Domingos. Un grand merci à toi mon mari Diego Milito. Un grand merci à toi Jenny Beta l'industriel. Un grand merci à toi Fiananga Guy Roger Matondo. Un grand merci à Koda Mbokaya Willy Moucheni. Un grand merci à toi aussi. Un grand merci à papa Charles Ntambwe, le président Charles, un grand merci à toi. Un grand merci à Batunyo Sturo Bolinga Kangai. Numéro de contact ezaka encore plus 243 82 38 71 733. Sans oublier maman pasteur Olga Nzanza et Nabusanité Bandeko. Ba sendulu bilele na kena ngamba Turki na moni bongo safi na moni Joël Koufle et bandeko na biso bo Rolanda ngai ba fan na ngai boye ba kesarato la aza coupé naza coupé ko sala ba live pendant un mois na sala live za mois prochain na robando sa la bino ba direct so bolingo bolanda direct na ngabo ke na Sarato la TV page officielle Sarato la TV et nde sika na robando sa la bino ba direct et na lingi bino mingi to monani à la prochaine émission au revoir. Sarato la décroche. Sarato la décroche. Décroche Sarah. Décroche Sarah. Décroche. Décroche Sarah. Décroche Sarah.